Londres en fait l'adorateur de Ningonde, notre papa que nous aimons, eh bien, va livrer un concert ce février 21 2026. Ne manquez pas, venez nombreux, bandeko babolingo, boya ebele, namo nazo ko inviter personnellement, coach la grande, yarato adoré, et Yesu elongona papa de Ningonde. Bisonyo sotoyebi, comment le Seigneur l'utilise puissamment. Nanzela na loyembo. Na banzembo kitoko, na ba adoration kitoko. Bisika au présence en Nzambe, vraiment ezalaka redoutable. Donc venez nombreux le 21 février 2026 na Dominion Center toyebi salwana bana Londres tout bayebi adresse ezawana adresse ezali Dominion Center 9 de Broadway High Road London N 226 DS. Donc boya ebele, si vous voulez plus de précisions, vous pouvez me contacter et na opesa bino ba précision. Donc soki po lingi ozana besoin ya ticket, okosomba ticket en ligne ou soit okoki ko contacter ngai soki oza moto olinga mambo ba kokota en ligne te bato be ba koka mambo ba en ligne te, okoki ko contacter ngai et nako postuler au ticket ou soit carrément so oza na Londres zinga à Londres nako orienter yo comment est-ce que ozwa ticket na yo. De toute façon numéro de téléphone ezawana ezoleka na fiche wana, numéro ezawana bandeko boza pe na numéro na ngai, vous pouvez aussi me contacter sur bolimba précision. Sinon c'est ça, que le Seigneur vous bénisse et partagez aussi le message bato bele bakenda so ba concert parce que puis na ba concert en Nzambe te parce que puis na puis bon Nzambe za so ebele te, mais avec papa de Ningonde biso nyonso toyebi c'est un adorateur et c'est un homme intègre. Et puis voilà, Nzambe a utilisé puissamment Nanzela Luyembo. Commentaire à gauche, il y a aussi les athées parce que tu es bien. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Ça il a mis face. Certainement vous allez très bien. Bande au Bolingo. Tout le Bumbashi en parle. Bourg le solo a passé à 85 000 $. Ok. Avant d'habiter les solos, on a rappelé que le 21 février, nous avons été tous en concert. N'a pas parlé de Ningonde. Rencontre à adorateur. Bishikunza Makiti Sarba bénédiction. Psaume 133. Et à place, Oyanzambe Basanto Basamanaka. Il y a une opportunité au thé. Parce que les pamboli, avec ma physique, et banana aux spirituel. Lorsque Dieu déverse manifestation à gloire et à puissance et fungoli et déclencher ba résistance na ba benga onene ekime mais ça li ba porte fungomi vite que la solo lenge mote. Venez nombreux le 21 février 2026 na Dominion Center 9 de Broadway na Wood Green bisonyo sot bana Londres to ebisa lwana. Si vous avez besoin de tickets, vous sommes en ligne, le frais ou encore tu peux me contacter, inbox na orienté comment vous ticket. Si vous sommes en ligne, vous sommes en et pas en aïe, na ko postuler en fait ba façon ya besoin et ça ebele contacter ne manquez pas, venez nombreux. Adorateur à Kalanda maman c'est quoi ça parce que toi on a 40 ça va vrai adorateur.
toyebi comment est-ce qu'ils ont utilisé papa biso de ningone na baloyembo na ye banzembo ekotisa na ba profondeur yoluka mpenza nzambe okutani na ye motema na ngai etondi na posa na yo yaka jour wana oza décidé kesi na kesi voilà. Tout le Lubumbashi en parlait. Nini, un pasteur s'enfuit avec $85,000 d'infidèles. Le pasteur titulaire Jérémy Kabemba de l'église Rehoboth de Lubumbashi se serait enfui avec une importante somme d'argent estimée à $85,000 appartenant à un fidèle de son église. Selon les informations recueillies, le pasteur a convaincu ses fidèles en affirmant avoir reçu une révélation divine, lui demandant de prier sur l'argent avant que celui-ci lance ses affaires. Avec confiance, les fidèles lui avaient remis la somme sans crainte car il est de l'église depuis 2012 et avec confiance en son pasteur. Depuis lors, tous les numéros de téléphone du pasteur restent injoignables. Le pasteur est introuvable, il a quitté. Où il est bon, vous comprendrez. Je crois que vous avez tout compris. L'initialité. Bref, il y a mon tout qui a $85,000. Elle a confiance na ye. Depuis 2012, pasteur na ye a yoka na mabeta monnaie na mabete. Et puis na jour révélation na bon ensemble la pona. Na ena pesa bana na nzambe conseil. Bino bon numéro nzambe. Hein? Et effectivement, la Bible nous recommande ou encore nous demande de nous confier aux serviteurs de Dieu pour notre réussite. Et nous vivons les temps où c'est vrai, faux, baza et belé. Mais parmi faux, vrai, baza. Bon, mon tata oyo. Na ebiete. Bon, c'est vrai, hein, c'est très méchant. 85,000 ans même belé. Hein. Atasoki, aza montoye na moi faiblesse. Alingata mswali ya mwandambo na bandenge mo. Alingalo bata na frère ya vo banda business. Pesa offrande. To pepe sa dîme. Et comme ça, je vais t'avoir petit que la frère mais qui m'a monnion so ada pena la mauvaise foi. Mais na ligne na ko pesa bande ko conseil par rapport à ba faute mais à ba vrai. Bon moni loyauté ezali lolenge moko oyo na vite na benga moni qualité vertu. Au fait et puis ça me l'a c'est pas tout le monde qui en a. Attends, moi ça me l'a cas. Moutounio soit loyal. À cause d'un vrai pasteur, d'un vrai serviteur de Dieu. Hein? Je parle des vrais serviteurs. Mais il n'y a pas de que n'a pas surtout parce que l'argent c'est un esprit. Moutou tout à maîtriser en bon côté. Moutou tout est à maîtriser en bon côté. Il y a un moment ils allaient déconseiller même pour ça là affaire avec les hommes de Dieu. Tu as son de ma voix. Aux hommes lancer business na pasteur na yo, au ça en côté. À cause de la zana est vrai, ana grâce à Nzambe, a escogane batute. Mais yaya, aux risquer au rater les pamboli. Parce que il se pourrait que azana maîtrise en bon côté. Et faiblesse wane au sala qui na place au monde mon sala Nzambe au monde escroc aux les pambolité. Na terre matin mon alobela sur 4 types ya batu. Au balou par bénédiction à l'homme de Dieu. Famille à homme de Dieu, moitié à homme de Dieu, ba ami à homme de Dieu, nabana à homme de Dieu. Pour nani parce que ba ebiye. Et les connaissants ba ebi ki azana mo ba faille mo boy. Et ba faille wana ezo sala ke et ba négliger aspect à kibonzambe. Or Bible zoloba soko yambi mo sakoli na qualité ba sakoli ozali pamboli ba sakoli. De ce qui veut dire so yambi mo sakoli na qualité à escroc ozali malédiction. Il y a un moment Géasi a frappé dans lèpre parce que Élisée avant de servir Nzambe avant comme un prophète a labourer. Ce que Géasi tant il y a autant de Élisée azotala Élisée il y a autant de labourer. Mukolo Élisée a dit une amane les lépreux azonga na bilongo na ye Géasi a tala bitala labourer oyo. Biso to ke mana banzala wa akutoko nyoko mana na bangungia wana malilia wa banguiba koswa biso ya za kozongisa ba bien boy ye wana ke Holanda Naman azoki sort ya Naman lèpre
naye karaté mena génération naye te sozo comprendre ngai ko sala ba faire na passer na ote surtout na wetali ma mbongo hein arose la zana na grâce est vrai mais ça va vous créer peut-être des sérieux problèmes. Moi qui vous parle nazala victime ya makambo na sambela na église moko passer atikala na banyongo nanga tina nde na lomo na zo yango te mais c'était pas une mauvaise personne, un homme de bien. Na defi sambongo mbongo ya sale ezo kokate na defi sambongo ekomi ya kozongisa futi na monkomi ekomi ya kosilika ya bakanda une partie na soit une partie etikala eleki ayeko defa lisusu nga pe motema wana zana wana etina bengo buzoba mayele motema je sais pas mais neti ezali mpona mosala nzambe na pesa nazwa yango te après en tout cas esuka bien te natika mpe mbongo yango oyo biso bakongo tolobaka te bakongo te adage moko na grec elobaka dia bingaka na vo na lauka nazwa mbongo wana te nalongwa na église kala mais eza na ndeko mo mwasi tosolaka ne bia prière kuna mikolo toleka tozosola na ye abisinga kandam oyebi ke paster na nyo adefa mbongo matikilo te alobe yango na ndenge mwasi systématique mais nga na comprendre ye na nga bisi kodefisaka mbongo kopesa biso mbongo te afutaka nyongo te au fait c'est ça il y a ces hommes de Dieu ana mosala na nzambe mais amaîtriser mbongo te ana faiblesse côté wana nayebi te sozo comprendre yaya kopesaka mbongo na mosala na nzambe te o azwi révélation abondela mpo na mbongo aya na ndako so oza vraiment na confiance neto mpe oza na révélation qu'il est vrai bimisa mbongo lobe na yatia loboko asambeli yake atiki mbongo ono opesa ya mema ote nzambe alobi na mata na ngoma to na elana ona ndako nanga opesaka te mama ya collègue nanga moko papa na bango ntango akufi talaka chevron besoin de compte final 40 ou 50 000 dollars. Imaginez 30 ans passés, 30 ou 32 ans passés, plus ou moins 30 ans passés. Imaginez 40 000 dollars ou 50 000, 30 à 30 à 32 ans passés. Même histoire. Passer à l'obike, bon, on a un bassin, mais la peau d'ango. Tala ba famille ba ozela déjà kuna mbongo ba zui ba ozela pe par na bango mama ke no tika mbongo le lendemain passer à 4 sacs à binda baluka ba mona été tilelo le maman na kutuka sur place tamo ya prendre ango a koka do koka nouvelle wana te mama na zara pembe mulai mosi kitoko nzoto a kutuka sur place tilelo a récupérer santé te Dieu merci aza en vie yaya monsieur l'ensemble oui. Attention à ça vrai, ça n'a pas de limite. Il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on n'ose pas. Oh ya ko baby sa ko ndima na yo pamba. Na petit so yo kinga ujumvoa. Et puis si pas c'est si mawa. Courage na ndeko na petit so na lobane nini. Les amis, mosel nzambe, mais a muto ana mo ba faiblesse. Ya et belete ba maîtriser mbongo, surtout mbongo. Et belete ba longa. La période où on a une église où on a la kala. On a des fois qui passent à Yéba. Londres, en fait, l'adorateur de Ningonde, notre papa que nous aimons, eh bien, va livrer un concert ce février 21 2026. Ne manquez pas, venez nombreux, bandeko Babolingo. Boya ebele ngamo nazo ko inviter personnellement coach la grande yarato adoré et Yesu elongo na papa de Ningonde biso nyonso toyebi comment le Seigneur l'utilise puissamment na nzela na loyembo na banzembo kitoko na ba adoration kitoko bisika au présence en Nzambe vraiment ezalaka redoutable. Donc, venez nombreux le 21 février 2026. Na Dominion Saint Toyebi Salwana bana Londres tout baebi adresse ezawana adresse ezali Dominion Center 9 de Broadway High Road London N 226 DS. Donc boya ebele. Si vous voulez plus de précisions, vous pouvez me contacter et na opesa bino ba précision. Donc soki po lingi ozana besoin ya ticket okosomba ticket en ligne ou soit
okoki kocontacte ngai soki oza moto olinga mambo bakokota en ligne te bato ebele bakoka mambo ba en ligne te okoki kocontacte ngai nakopostele yo tike ou soit carrément so oza na Londres zinga à Londres nako-oriente yo koma te sike ozwa tike na yo. De toute façon numéro ya telefone eza wana ezoleka na fiche wana numéro eza wana bandeko boza pe na numéro na ngai vous pouvez aussi me contacter sur bolimba précision. Sinon c'est ça, que le Seigneur vous bénisse et partagez aussi le message bato bele bakenda so ba concert parce que puis na ba concert nzambe te parce que puis na puis bonzambe za so ebele te, mais avec papa de ningo de biso nyonso toyebi c'est un adorateur et c'est un homme intègre. Et puis voilà, nzambe a utilisé puissamment dans nzela luyembo commentaire ya osala les te parce que toyebi bien. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
l'amour tu m'as rendu invincible. Aliwana yoto komine la santu, lise kwa na yoto komine malongi. Zambe na nguya, olatike mo vandina mo santu. Ozinga mina mangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Zambe na nguya, olatike mo vandina mo santu. Ozinga mina mangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolia nga lolenga lingi. Mais par son son na se métamorphosé, osimingo sambwe maladie na biso. Olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe. Ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa. Alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elongala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa nzambe mpo akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo Jésus de Nazareth. Amen. Ozinga mina mangelo,